nangwaka opika pende di eloko yango bozelaki ye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala ya bino yango bolinga mingi info lingala ya jeudi 21 décembre 2023 yango ebandi mbote na bino bisikani ostubozwa mina esengo nyonso tukato fungola basango na biso pona kotalisa bino ndenge lokola azalaka un vrai congolais ezali bongo premier ministre Jean-Michel Samuel Konde Kenge boye basolo ke a remplissaki devoir civique na yo mokola mercredi 20 décembre na territoire ya Kasenga kuna na Okatanga bolanda ba détail non kuna akomaki na mokolo yango mercredi le 20 décembre 2023 journée où ils ont marqué élection na niveau présidentiel pe na ba législative nationale provinciale pe ba municipal ponaye ayaki kosakite na devoir civique kuna na Kasenga oyo ezali circonscription électorale na ye na double titre na ye liboso na nupo na kotala na ba milieu ruraux soki ba élection et se déroulé kitoko pe lisusu kotala non seulement ce qui engouement ezali kasi ba makambo ndenge nini eleki na loyenge to na kimia na sima pona ko exprimer vote na ye na ba choix déjà annoncé oyo asalaki na niveau présidentiel na ba niveau ya législative national pe provincial na circonscription oyo epai wapi azali bongo candidat Paris pris Paris tenant pona ye amoni ke ba élection oyo esalemi na respect ya constitution ya mboka kasi a souhaité bonne chance na bato nyonso tika ete nzambe akoba na kobatela pe kopambola République démocratique du Congo pona ye atalisi ba choix na ye boye na présidence ya République démocratique du Congo aponi numéro 20 pays moko na ba niveau national pe provincial azalaki vraiment très heureux ya komona mokolo yango pe asengi na adhésion moko makasi ya population par rapport ya processus oyo et marqué démocratie na République démocratique du Congo bosimba ke mokolo ya mercredi yango 20 décembre 2023 peuple congolais akendaki na ba urne pona kosala choix ya ba dirigeants na ba différents niveaux ba scrutin et se déroulaki na ensemble ya territoire national conformément na constitution. Président Nangamona Epe, président ya commission électorale nationale indépendante Denis Kadimakazadi a kendaki mercredi 20 décembre na école chrétienne de Kinshasa kuna na ma campagne na commune Yangalie mapona ko remplir devoir civique na Stéphane Skande héritier mapinde mi bazalaki simasima na compte info lingala. Lelo namoni engouement makasi participation ya ba citoyen ya République démocratique du Congo pour na élection ezali très important l'électeur bazalaki patient na milongo kasi malgré ba temps ebele ya kozela pe ba difficulté ya ndenge na ndenge oyo emonanaki na ba bureau de vote et pa wapi bato bayaki ko voter kasi mokolo ya jeudi e kozala bongo banani pe e ko fonctionner ndenge nini wana ezali maloba ya Denis Kadimakazadi président ya commission électorale nationale indépendante oyo akendaki na milieu ya après-midi ya mercredi 20 décembre 2023 na école chrétienne de Kinshasa na ma campagne na commune ya Ngalema pour na exercer droit de vote na ye avant à observer altement qu'on a église pentecôtiste ya Congo pour na kota la température ya déroulement ya ba opération alobi lelo amoni vraiment ndenge population azali ko participer na vote ezali eloko moko ya motuya kasi atalisi ke bato oyo balingaki te ba élection esalema
biso tozali dessus pamba te ezali baacte mosusu ya vandalisme oyo esalemi na baendroit mosusu ya République démocratique du Congo kasi yango empêché te moment oyo ya makasi mpona Denis Kadima Kazadi alobi ezali kopesa espoir epai ya bacongolais boye oyo nyonso elekaki ezali mpona koempêche bacongolais bakende na baélection te kasi par conviction ndenge Denis Kadima Kazadi atalisi na ntina wana baretard oyo ezalaki observé na bofongolami ba bureau de vote etikali sikoyo ouvert tina ba air mosusu ya likolo mpona kokanga yango ba élection ezali kokoba mokolo ya jeudi mpona ba bureau oyo efungwamaki te ndenge numéro 1 ya centrale électorale de Nikadima atalisaki. Mwamboka Magloire Kassongo azali bongo secrétaire général adjoint à parti politique AVCEP akena qui corrompure devoir civique na mercredi 20 décembre na Athénée de Victor Igong Tingi héritier Mapine Mbazaki simasima na compte ya Info Lingala. Secrétaire général, il y a autre vision du Congo. Mwanamboka, Magloire Kassongo Wankenda, akendaki mokolo ya mercredi 20 décembre 2023 pour na remplir devoir civique na ye azalaki accompagné na molonga na ye pe bana na ye nyonso ezalaki bongo na Athénée de la victoire oyo ezwami na commune ya Kasavubu epai wapi maître Magloire Kassongo Wankenda akotaki na bureau de vote alekaki mbala moko na vote pe avotaki candidat na ye ya choix Bobo Sanateke ye moko pe azali bongo candidat na députation nationale pour na circonscription électorale ya Funa na bobimina ye na micro ya Info Lingala maître Magloire Kassongo Wankenda alobaki boyi nauti ko voter nande bino mo bomoni ke masolo leki bien vote oyo peuple congolais minga balai ko croire na yango te lelo et comme réalité Seni alakisi que non tout ce qu'elle disait ezaki makambo solo pour le 20 réellement élection il fallait que za la paix élection ezali na yango tozali ko sekolo bala Fachi Beton oyo azali candidat à sa propre succession pe président ya mboka merci beaucoup na ndenge a respecter constitution oyo esengi ke élection ezala organisée na mokolo oyo vote oyo salami ezali vote moko démocratique vote moko ya bien et j'espère qu'il y aura moins de contestation comme mingi balingaka contester masolo ezala en vrai les meilleurs à gagner na e mais toyebi daya ke non nde masolo ezokendele Fachi Beton aza likolo po aza na concurrente. En même temps, maître Magloire Kassongo Wankenda asengaki pe na bana nyonso ya circonscription électorale ya Funa basala lokola ye na kokende ko voter ba candidat oyo bango bayebi nyonso wana ezali kolakisa ke maître Magloire Kassongo Wankenda azali un bon citoyen tango nyonso azangaka te ko remplir devoir civique na ye elongo na libota na ye mobimba. Yepe kuna Victor Bosoku ekaka na ngambo na yepe akendaki ko voter na epe bosolo kuna na commune ya Kimbanteke edi imbani apesi bino ba détail. Citoyen Victor Bosoku ekaka ndenge bamesana kobenga ye le leader des jeunes, l'homme du Saint-Esprit, la machine d'attraction akendaki corrompre devoir civique na ye mokolo ya mercredi 20 décembre na epe bosolo kuna na commune ya Kimbanteke oyo ezwami na circonscription électorale na ye na Tchangu. Victor Bosoku ekaka azalaki accompagné na base na ye oyo balingaki kotika ye mokote sur place. Victor Bosoku ekaka a remplissaki ba formalité nyonso pe alekaki mbala moko na ba étape nyonso ya vote nde na bobimi na ye na bureau de vote le leader de jeunes, l'homme du Saint-Esprit, la machine d'attraction Victor Bosoku oyo azalaki pe candidat na Tchangu pe na Kimbanteke atalisaki esengo na ye espoir ya kolonga na bisa bino ezali d'abord un makoti na betina no numéro 20 pour sa majorité pour réussir mon deuxième mandat chef de l'État, candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, dans la magistrature suprême, candidat social. Bissomoko, le rôle de candidat de la députation nationale à Tchangu, numéro 1184, et puis la provinciale, la commune à Kimbanteke, numéro 484. Tolobaki bien. Le lot est pour accomplir des voies civiques, il y a qu'à voter. Alors, et c'est là que nous avons entouré la base pour y aller. Moi, na malamu, on a préparé l'examen. Abandi ko préparer ngo banda 2, 3, 4, 5 ans
il faut réussir zel kamaro kamwa te toko kamwa nde ba o ba ko réussir mais à préparer que examen te azape mayele te yango nde loko toko kamwa ndenge kaka a remplir devoir civique na ye Victor Bosoku e kaka asengaki pe na babasi na ye nyonso bazalaka à tout le temps ba vrai citoyen pe barataka milulu ya boete yango nde ezali kotalisa ke Bosoku azali vraiment le vrai leader de jeunes oyo tango nyonso adrenaka ba foule na sima na ye. Bavoli à Kinshasa, Gemena Kinshasa, ici et Bandaki Kitoko à travers Airbus A320, oui, parce que premier vol et Salema Kikuna na aéroport ya Gemena. 15h50 nde ezalaki Air Oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse et kitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale Oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka Oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango po ba saluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo ba bundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA po bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont mis en conformité. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Elandisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé des vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier. On va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Ubangi. Mwalamboka Eric Mwamba azana fondation na Eric Mwamba oyo bazali kosenga na moto nyonso oyo alingi asadere akende bongo na lombango ba détail elongo na Nathalie Kaila Kapenda. Présence Eric Mwamba, numéro 1 ya fondation Oezana Kombo na ye na commune ya Kimbanseke ezalaki mingi penza pona kotalisa na bana ya Kimbanseke ke baza bango mokote bazali pe abandonné te. Fondation Eric Mwamba eza ko evre pona bien-être na bango na ba domaine ya ndenge na ndenge. Awa sur place coach Eric Mwamba asengaki na population ya Kimbanseke en particulier basadere massivement na fondation oyo bazala libanda te ndi bakomona tina na yango pe bilengi ya fondation Eric Mwamba. Zana Kimbanseke toyaki ko visiter ko installer base na cadre ya FEM parce que nde tolobaki FEM eza changu eza Kimbanseke donc tozala Kimbanseke partout donc toye ko installer base pour permettre bandeko nyonso kutu ba bénéficier pe na ba œuvres sociaux na biso ya FEM. Ba jeune nyonso Kimbanseke merci beaucoup na kei na bango na soutien na bango et na conseiller bandeko belé basadere massivement na FEM. Yo oyo ovandi libanda yeba ki fondation Eric Mwamba ezali en marche et ye pona yo papa mama elenge
kota na kati surtout na souci oyo Eric Mwamba coach azalaka na yango pona changu na botombwani na yango. Vive la fondation Eric Mwamba. Fondation Eric Mwamba bazali kosala pona bana nyonso ya changu surtout que changu mobimba endimi yango. Rédaction ya info lingala journal peuple lelo emeki moi moke kolobela bino ba bien fait ya concombre bon dans commentaire nango. Concombre ezali légume moko rafraîchissant oyo eregorgeaka vitamine pe minéraux essentiels pour na bon fonctionnement ya organisme. Jinango à 96% eza na ba vertu diurétique pe drainante eza na fibre. Concombre et participe à na bon fonctionnement ya transit intestinal na oyo etali ba bien fait ya concombre. Bo simba ke concombre eza légume vert oyo eza renfermé na cucurbitacine na ba propriété anti-cancéreuse grâce na antioxydant oyo eza nango. Concombre eza astuce ya makasi pona ko perdre poids po eza na 96% ya mai pe pauvre na calories. Concombre écartaka ba maladie cardiovasculaire po eza na fibre, magnésium pe potassium. Trio de choc oyo eza très efficace po diminuaka pression artérielle. Kolia concombre cru na poso nango et apportaka peroxydance oyo et réduisaka cholestérol na oyo etali cosmétique. Bo simba ke concombre consommation nango et kolisaka suki et eliminaka tan surtout soki osangisi yango na yaourt nature a opakoli yango pendant 20 minutes okokoma na temoko uniforme pe efongolaka bapor. Concombre eza calmant naturel esilisaka stress esilisaka solo ya monoko to mauvaise haleine. Il suffit o appliquer yango pendant 30 secondes na monoko esilisaka estomac elongolaka barite esilisaka trouble digestif mingi kolia yango na poso na yango po eza na pepsine oyo efacilitaka digestion. Concombre eza légume moko malamu oyo ekoki soko mokete kozangaka na ba cuisine na bino po eza malamu po na loposo motema pe estomac na bino. Moto nyonso oyo alingi kolata ba sapato ya qualité place eza seulement la République démocratique du Congo eza bongo na 7e rue limité et pas ya papa Grif ndenge hérité mapine mi gantingi batalisi. Papa sinangai e utako apio. Olingaka basapatu kitoko, olingaka mokoto ya malonga oyo ekobimisa yo propre liboso ya bato nyonso. Esika ezase moko na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale na Petit Boulevard. Tala malamu yeyo collègue ya bato nyonso basalaka basapatu minene na mikili ya poto basapatu ya kitoko oyo bino boyebi. Yeyo yemoko ayebi mosala na ndenge akosakana te bato nyonso bayebi. Collègue ya Jimmy Weston azali kosala koto na ndenge ya kosakana te. Nayebi ke chef de l'État Fachi Beton oyebi nga na Kombo oyebi nga na Elongi oyebi nga na Moussara. Moi je pense que c'est déjà quelque chose de bon. Puis oyebi batezaki na Limete toki na premier ministre ozalaka na yo na musée oyo kota palais du peuple obenga ngai tokutana mais ti lelo ka ba blocage. Mais on a même le ministre là, ministre de la culture Azali, ministre de l'industrie Azali, ministre de PMI Azali, PMR. Mais pourquoi tu es au Tchanga Maboko, on a diminué le taux de chômage. Pour nous les hommes, par contre, nous n'avons pas Patrice pour diminuer le taux de pour encadrer jeunesse, pour transformer Bango, si on a dit ça la sapate. Est-ce que on a besoin de ça pour nous? Je ne pense pas. Automatiquement, à Oluka, Azala, responsable pour qu'il y ait des familles. Mais pourquoi? Naza été dit pourquoi? Dans ce cas-là, on a fait un gentil Mobila. Adjoint ils allaient chez Koko Moulumba, fils gouverneur gentil Mobila. Nous avons même bonne foi.
alobaka nga moko amemanga ti epa chef de l'état napesa ye mokoto boye nayebi ke makambo ya politique mpe mwa makambo ebele mais efeki bonne fois oyo baautorité mosusu mpe baza nango moi je pense que mosala effort eza devoir na bino nga devoir na nga na sali soki tembe boya na 7e rue place commerciale na petit boulevard place baartiste wana mpe mosusu omonaka basaka badour bakekele okomona ala la présence de la salle naza bien organisé nasala mikanda nyonso oyo ekosenga l'état alobi mpe tosoutenir yo yango na bimisi mais balingi kosoutenir nga te bon je comprends ntango client nyonso akotaka awa oyoka yango papa dresmawa mboka na biso mama te po basoutenir yo il faut simba science mais nga na simba science na vi na nga te donc chaussure ya awa ozala kosala fete obia bato nyonso na fete nataka testa awa ozala oza na mariage lata awa oza na sapato ya monene lokola eliki yaka na odimini yango koma lokola emoro mpe koka oyo oza na oyo lokola emoro olingi koma bolite lokola eliki yaka na osala ngo nasalaka réparation nasalaka fabrication donc nayebi kosala oyo comme il se doit otaka ebate eza te Oyoki, adresse Ezase Moko, na 7e rue Petit Boulevard, na commune ya Limete, et pa wapi ba chaussure, ba sandal, ba mapapa, ezali kosalema, na ndenge ya kosakana te, soki okoti awa, obosani Italie. Libela! Potopoto Potifa, pesa potopoto ya kitoko, ekipe acheté aux alamukolo, tout le monde a vu, on se bosengé, comme yango, Stéphane Askandi. Une génération à une autre, choix ya potopoto diaming et tikali na top. Ngai nakolisa bana na ngai na diaming. Bana na ngai pe bazali kokolisa oyo ya bango bakoko na ngai kaka na diaming. Diaming ezali potopoto ya kitoko pe elengi et salemi na bana ya mboka. Consommons congolais. Ezali repas complet, protéines, vitamines, pe énergie. Eza possible que bana na bino ba kola na intelligence pe bo kolongono na nzoto. Lokola libota ya ngalfa oyo bazali kolia diaming. To fidéliser mabota na bana na biso na diaming lia otonda d'une génération à une autre. Na page noire bosimba ke mama Edoxy Sitamili oyo akufaki mikolo eleki boye bake bakundaki ye na nécropole Nsele Bambou après ba hommage oyo epesamelaki ye na clinique quinoise Héritier Mapindemi Igantingi. Akufaki depuis le 5 décembre 2023, Maman Edoxy Muto et Sitamili, jeudi 14 décembre, nde izalaki moma moko ya émotion na clinique quinoise oyo ezwami na commune ya Gombe epai wapi bana bakoko bandeko bayebani pe bato ya ndenge na ndenge bayaki ebele mpona kokabola pasi oyo ezwaki famille Luembwe pe famille Mwana Mwamba. Bosimbake ezalaki moma vraiment oyo moto nyonso alingaki rendre ba hommage ya suka epai ya mama Edoxy Muto et Sitamili. Na sima ya koyamba nzoto ya mowei mote ya circonstance azwaki maloba po na kote ya na mukanda ya Ecclesias pe kolobake moto na moto esengeli abongisa nzela na ye boye nyonso kaka na kati ya kosala malamu pamba te moma ya pasi nde esengaka na moto nyonso aiba na koreflechir. Après maloba epesamaki na professeur Mwamba na kombo ya famille Mwana Mwamba po na koloba tomo ya circonstance pe ko remercier bandeko nyonso oyo batikaki bisika na bango nyonso po na koya ko rendre ba hommage ya suka epai ya mama Edoxy Muto et Sitamili. Pre na kombo ya bana nyonso Vincent Luembwe elongo na bana nyonso balekaki pona kopesa pe mona bango ya circonstance epai wapi bazangaki te ko remercier bato
bato nyonso oyo baasistaki bango na moma oyo ya pasi petit fils bango pe balekaki mpona koloba nyonso kaka ezali kotalisa misala malamu oyo mama Idoxi Muto Fitamili asalaki na se na moi. Bongo na nsima eyaki moma ya depo ya bagere de frère epai wapi bandeko baninga baebani bana bakoko balekaki mpona kose recueillir liboso ya cercueil oyo etiamaki nzoto ya mama Idoxi Muto Fitamili. Na nsima ya nyonso na clinique kinoise ezalaki bongo à partir ya 11h départ mpona nécropole nsele bambu epai wapi ezalaki lisusu moma moko ya émotion moto moko te akokaki kokanga émotion na ye pamba te eleki kaka quelques mois famille Luembwe bautaki mpe kokufela papa Jean-Claude Luembwe oyo azalaki molongani ya mama Idoxi Muto Fitamili. Boye kuna sur place na cimetière Mateya eteyamaki pe professeur Mwamba azwaki lisusu maloba mpona koloba maloba ya suka avant ya komona nzoto ya mama Idoxi Muto ekita na mabele kaka ndenge bible ezali koloba nzambe apesi nzambe azwi moto azali putulu akozonga na putulu pamba te autaki kuna tosengi kaka molimo ya mama Idoxi Muto Fitamili epema na kimia. Na page noire ONDP singa inzela na boucle journal peuple pour na peuple merci mingi na Igon Tingi oya zaki na sima caméra weba ke montage sima makina Fabrice Lundombi journal peuple pour na peuple za superviser et pas héritier mapine bande ko botika la malam au revoir. Ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki ye sango ya mokwake ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant en sud Ubangi bana egemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili mona pendima les lois sopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala